Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour et ça la G. Bongo, toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Mbote na batali pe balami nyonso ya réflexion na mokili mobimba. Na bengami na kombo ya Kambolo. Na eko pesa merci na batali pe balandi, surtout na ba oyo batindela biso ba video na bango, ba répondaka ba mituna na biso, pe ba yebi kotia ba commentaire na mituna na biso, ba yebi kotinda pe ba video oyo ba mituna pe batuna ba mituna na bango na ba video na bango. Merci na bino nyonso na mokili mobimba. Lelo ndenge tolobaka na réflexion, tout tozo réfléchir na makambo nyonso na sena moyo oyo. Sauf kaka kofinga. À part kofinga, mutuna nyonso eza bienvenu. Pe réflexion mutu nyonso asala ke fort ya koyeba ko répondre par rapport ya réflexion na ye. Komi eza bongo. Mituna ya lelo euti na moko euti na mbuta mundende. Mosusu euti na mbuta Kambolo. Awa ezali réflexion ba mitune yaka pe ba biyamelandaka. Komi motuna ya liboso ezali oyo. Ezali soki okuti mwasi na yo. Soki okuti mwasi na oyo kososola ke mwasi na yo abimaka na mobali mosusu. Okolimbisa ye to okolimbisa ye te. Soki okolimbisa pourquoi okolimbisa ye? Soki okolimbisa ye te pona nini okolimbisa ye te? Les mêmes choses pe na ngambo ye ya mwasi. Soki okuti mobali na yo azobima na mwasi mosusu. Okolimbisa te okolimbisa te pona nini okolimbisa pe pona nini okolimbisa te? Wana ezali motuna ya liboso. Ya mibale ezali oyo. Mwana na yo oyo oboti. Aboti nano te mwana moke. Me alingi akende kobala mobali oyo azali na bana 5 na basi 5. Okondima mwana na okota libala ya ndenge wana to okondima te. Soko okondima pona ne pe soko okondima te pona nini soko explication za opesi. Les mêmes choses pe yo mwana na yo ya mobali. Ae alingi abala mwana mwasi oyo azali na bana 5 na mibali 5. Yo parent, okondima, mwana zwa, molonga miya ndenge wana, to okondima te. Voilà, mutuna ya semeni ezali wana tokozela babiyano na bino. Merci ya mingi, na ba tali pe balandi nyonso ya réflexion na mokili mobimba, na soutien na bino, na kei na bino, toza elongo. Thank you so much.